Akimi eloko. Kena bota na ndako na ye. Ayebi sule ka oka yebi keno kena na mwana ndoi na ye. Ah, tika na komone sule komone pe Manuel Boti. Basimba. Ka mwana moko la. Bino mbo la sabiso keno bino ne bolingi fali mi. Fali yebi ke bolinga kete. Yango linga pe boya pembe niti. Bon on ba benga fali yolo bakalinga etende ba benga na basola. Basola na nioni. Ati lelo. Matangwa ke. Oh. Alakana ipa Mike Lokamba aolela ka kena ese na keli bela aolela. Oh, quelle seconde alors quelle bela. Ça va secret. À quel bela ko? Akimi. Bon moi ciné. Oh tiki. Vous êtes sur Top Media TV. Bozo kende nango bongo na pesi bino ne sombote bisikani so mesani kolanda biso pesa nga bongo po makambo solo ya batu ba réfléchir kande zo banda na bisa bino que awa faut réflexion ça la parce que so réflexion salité ezayo mobulu po ba comprendre makambo to loba tozali kaka responsable makambo to loba mais compréhension na moi biso to assumer manière nango ezate po bino baloba makambo susu bo comprendre ande mususu bongo to kende sentiment bon mokili parce que Samson akata suki akenda pas deli là parce que azora ba sentiment moi trop donc longola moi sentiment pesa moi bongo réfléchir et ça la musala nango donc on est ensemble ba oyo nyonso yanga la reine de l'île meta mukuna ntala tisara kitoko na pesi ombote Meloman House esika pinga na lataka ndenda kuna na lataka olingo lata lokolanga olingo sepela leka na Meloman House na India okuta kuna na biso wana ya poto ekitika siko oziongo ba mona solo na nikuta aéroport na ngote sur l'avion pesi sur ezali la muso bimisi sur l'aéroport et la muso bimisi sur l'avion ezali wana olekani na Meloman House esika pi omoninga kitoko boye na telemi ba mana niatia ngo ndenge singeli ndenge bosenga kinga bino batebele bosenga ki na benga mama na ngai pesele na pesi mbote kuna na Londres na pesi mbote ba mabanga musiko ya au fur et à mesure na lingati na sa liste ebele na ebungisa nga ndambo ndenge bosenga kinga bobeleli bobi me mire ndenge nini mutu no déjà indisi internet kuna yo watami na watami te ngana yezala ya tongo ya midi ya poko ya partout mon pied ton pied ndenge na totambola na embeli bino manike bolobi ke internet eziki ba question la bino ne seza na papier na na bik na papier oh pesi c'est si na pesi manike de John na pesi mbote boni timeza je fais grâce les katoza tozali mais internet est combiné na ba larbin belé ya solo wana ba semba tikolo ba we ba ki ba semba mais ba komiti bilokota oh do ba loge ba semba ba komiti na bilokota siko ba wanga na ngone mabeka yango na sule kauka par souria président sule ngalo ba vérité nga finga te ko finga ze bembe na tout fina ozoba nyama kizenge bemba mama wana injure. Mais quand tu recadres quelqu'un, parce que dans notre milieu, il y a beaucoup des ignares. Ils se prennent comme pour des intelligents, or que ce sont des ignares. On a tant à y faire, tant à y faire comme on sauter na mire. Oh, tu gabou. Au côté apporte. Na minerva nina. Yo tangela y facile. Papa a mis mon bola. Maman a mis mon bola. Yo tanga y facile na nini. Nanzoto. Oh. Oh. Wana ni suwana. Au bout de comme zo bawana. Oh. Atangi facile na biso bandoki na internet ka nzambo alikolo to tombo a loboko onga na loba ngo na senga nzambe merci a passant na loba ngo awa na Yokani TV parce que tant to ba film na film to mona valita mo ba kanga ndoki na malade ya valdi na yebi période ngwana o abela to kinini OK banga ba ya valdi so ba kotsa ko mona teme ba leka valdi. OK. Nzamba biksa vali po ngana za la suyete. OK. Po nzambe na nga lobaka. Ngana na nzambo a lobaka. Alors na nga manike moi je peux tout. Je donne la lèpre et je l'enlève. Je maudis et je bénis. OK. J'enlève la malédiction. J'enlève tout. Alors ndoki a loka muta ko longole liwate. Mais Jésus-Christ, tu meurs et il te ressuscite. C'est Dieu là que je sais. Et puis na senga ka merci na nzambe ba koko na biso. Ba mvulu nyonso ya mabele en Congo parce que tous on ba prophète na biso. Na senga ba ngunza nyonso merci beaucoup. Matondo ba ngunza nyonso ba mama batambo na bangonga na Congo oyo. Batama na bangba mama futa ba mama nzinga bakipamvita batumba na frontière ayema bazwa mona ya mutu musu ba chentaka bazwa mona ya mutu musu fille à 20 ans aokima mutateka e frère na e tala mutu mwindo kipamvita zaki so auti pèlerinage aoleka nzeto ekbukana kifo nyonso ekufa kifo se biso ba manike to sait que ça va te faire vraiment
yango mingi na linga ça émission parce que quand on parle les gens voient comme si on parle de n'importe quoi. Vous êtes là à commenter et dire de n'importe quoi, arrêtez hein. C'est ça surtout. On est des adultes, on n'est pas des ados. On n'est pas des ados. Il faut savoir comment parler aux gens. Et les wesh, il faut savoir comment causer. Exactement. Ah ben oui hein, franchement. Héritiers artistes, il faut un peu de respect quand même. Babi aza mukiebo. Na lande miso babi ki héritier ara mukiebo. Héritier mukiebo avant na landa ka des chambres salon. Et si c'est maloba. Parce que bambongo héritier pesa bato wana. Ndeni ava landa ka des chambres salon ya pesa bato bambongo. Nani akota na kata ndako héritier. Na ndako salon héritier mutita akota. Sérieux? Oui, héritier azaya mbaka bato ya. Salon n'est pas coûteux. Salon n'est pas réservé. Ndako na kota na salon na été mais na mona kaka. Na babo pesa déjà mai. Ina télé mal. Télé ma pesa mai. Salon n'est pas coûteux. OK. Héritier va dans la GB. Ndako chambre na salon na GB est déjà dans les 1700. C'est comme deux chambres salon et une salle de bain. Il y a combien? Parcelle est mon. Le pan Mumbai la carne ça. Balingi ba salon andeni. On se la fait comment? Balinga qui est dans la cité du Féba, Lali, à qui est inter, Lali, à qui est non. Azan a domicile fixe. Héritier, il est le seul musicien. Je l'ai dit sans flatterie. Ngana warrior. Na vanda na goga boye. Na lo bani na vanda na héritier na ngana warrior. Asala un problème. Asala un problème te. To vanda na hôtel du fleuve. Jomo Dango témoin. Dido Mbala, témoin na bingana wario. Comme ça fallu volontairement, n'êtes aux arana victime de signer un contrat. Alors quand vous faites des choses pour faire les lignes Alex, Aïdo, asinete ozongo wapi. Ozo fali wapi. Fallait voyager à Kana et dit badia quand baisser na débat. Bokete. Et là ko salinga passe ya koleka. Ken tanga otanga bato basala ebola matangi sous les kauka te. Surtout liam mona effectif pour sous les kauka. Automatisation ken avion ya liboso poto que sous les kauka na sourire. Mais attendez Emmanuel Dodi abombi sous les ingrat. Toloba na oloba po pour comprendre milieu oyo il y a que de l'arber ba semba. To c'est l'émission moi ken na buta que senga moi pas goga. Semba. Ali rappel mon goga. Oh. Viso akuta bi salaire. Salaire akuta modifier ngo apesa ngo ma valeur. Au senga lo senge. Lo lombo. Mandia. Si ko tango bo, tango o lo bakena moi bo sali be mission ya F victime. Ndo futa bino. Si ko bo sali mission ya F victime. Quand on a fait l'émission ba fingi héritier, salité. Héritier sur ma Bazio lo côté. Ya. Pamba na pamba. Ya. Yo sakana na moto na kakipa ka kokolo. Mokonjakara fallait tinda kamta finga mokete. Après china rambo yende mokonjakara. Fallait fanda na plateau lobi. Et mo pe na la besoin na bino touté. Aloba ngo boy. Fara. Oui. Et mo possible na vali pa na tchepa ki fali na besoin na bino. Fallait lo ba succès na Esaïe. Yango mona ken que na so akuté na fallait kanga photo pour mona après sur 5 ans. OK. Ngana bisi ken que na bisi ta voice moko o solo na fallait sur ça qui fallait bloquer biso na 2017. Depuis 2007. Depuis 2017. 17. A bloquer. So la tête. Tu vas bloquer la bino ni raison ni a bloquer biso pour manquer ko felo. Oh, on manquait ko felo mi dia bloquer biso. Parce que hier fallait lingate pour manquer ko felo mi. Alingaka kutu makamba ba manquement te. Ata profite ata mutu nyoso alingati. OK. Parce que tant baba manquer. To sala kaba émission na ndenge na biso nga fallait kan sanga nemi combien de fois pour na sala émission na lobi na fini mo. Na manka musheni awa. Eli badia tata ngaya asilika abi non fallait tinda kinta tinda mutu. Eli
peut-être à l'obangot. Ken ba depuis tu ngam na sengela pardon na matala na matanga tala mona kokoro yate po depuis tu olu kise ba biro de ba olu kai. Na ngam na sengela pardon na restaurant na fukama nani tem bali misa nani shada akanga itemoi. Ngabia petu pardon. To sake mission ba depuis tu biolo ba ki biye ba ngabia petu pardon. Soko kangisi e bi mama be. OK. Et ça que notre mission des personnes au kangisi oti. Te alobi na ngam mabe na sengela pardon batika. Maintenant mabenga ki biro. Baba kangai kangisa ifunda mutatinda ki de pitu afunda kenpia nani edi Nzambe na Nicolas soka na kosele makamite de pitu esenga témoin na nga Shadrach OK matanga chala mwana na okinzala mai lukamba apesi mo na somba pizza toketi na Galitos na kuti de pitu azolia na Galitos Ngabia pichu ngabia na beta ngabatu ngabia ya pichu ngabia pichu limbise ko fingi ngomona habito sanction na sengela pas mais quand tu t'assois là tu dis que non héritage na mbongo futa ba mission taza na mbongo futa nga semba yo lokoso siko nana yeba nde nga problème ngeza na yeba entre ba warrior na banani batawata spiritas nini nde elokote kaka basemba wana nde mutu baolinga kaka bango bakenaki perité babi stade na yo son eza kitoko stade afali rata ototu ka bango est-ce que tant fallait bete martyr omonaki logo ya martyr afali na film ba monte ya wate ya lakite ba lokoso ya wata lega iso pour futa imbongo ambongo ko abaki wacha afali te fali akabate oloba na ngango ngamoko mambele kana nde bona million siko ken na motea mabe yo bakiriti ya camarade bokwa na kanzi mende ba lapide ba sokoli na chaîne na yo vadi abike gwata beta abatu Vadia zo sale mission na fimbu mais moi na moi c'est nzoto mikelo bana vadia kuma pedi na informer yo moni moi na nzoto mikelo na boya sana émission na boya ko sana émission parce que a manka ido alobo kuma pedi moi si OK na tikela chaîne ouais j'ai racheté na quel ti lelo matango ken comme ça na pas Mike Lokamba ole la tant ken na quel bela ole oh quel seconde à quel bela ça va secret à quel bela ko akimi bon moi siné atiki wapenda bango malay malé ayebelo kwa kimeli ngana oloba nanga ngote vérité wana ya malay koma kimi eloko kena bota na ndako na ye ayebi sule ka ka yebi keno kena na mwana ndoi na ye tika na komone sule komone pe Manuel Boti basimba ka mwana moko la mota niveau ande sule ka ka ale ya Emmanuel de tala niveau bango les ba tchaka mwa miki tala niveau tala pour muto ko koma semba on sera na vie à mwana et puis aujourd'hui mais so tindeli par jour yanga na funga na loba no vérité bino bombo la sabiso ke no bino ne bolingi fali mi fali abi ke bolinga kete yanga linga pe boya pembe niti bon ba benga fali yo loba ke linga tende ba benga na basola na nimeoni na personne me wangu o benga so telekate ele kaka no répondre mais so na te benga goga ya bayemu c'est pas dit que non fali à comprenant obita na lobela fali te bako sanga bongo to ko tika ba solisanga ndengwana te ngana moi ça vient na yo ko comprendre fali à comprendre que maniki a vrai po eloko ngana sa pa fali mto ko sala ngote mto ko kate obanga makasi obanga oyoka somo ko fallait le bana ngango yemoko yango moni mwana mwasi wana ya kubidu wana akene na Côte d'Ivoire bi fallait ya lubine fallait osanga ngote fallait le bana nga poizanga maniki mais ba le barake abeta yo zo wanga to yokipe ba film sur internet pe ba chroniqueuse musu Auguste Mozala ba tino ça mariage chacun qui fallait betanga te mettre kuta nga sima nga fallait boy abesa makongo simba ya makamno non wana abenga na mettre alobana nga ye moko bo nga tangu ta alobana nga na yeba itekeza ye pala ta kashi tangu na tali na baluki abaluki elanga pena liboso kitisi kashi ne na alobana tana tali ezane yo na boningisiko na alobana nga bia na lobaki po soyo ti bon kasi na lobaki po sepeso so ça un problème nanga
lukanga kokena on a TV taloba jamais que non kotaka makam jamais fallait batu nyonso ba okasoni et on mona ba filmer moi ba publier exact et poleli ba on a chombo poleli ba on a chombo na keni mo pas filmer poleli na chombo fallait aka mariage te fallait aka na restaurant na muto a braza o oh ayaka mariage na ete so ayaka te ayaka restaurant nde sali ke no to ekokuta la kuna pe biso pe to lia kuna fallait aka na mariage na ete ayaka na ete ayaka na mariage ni te o non ba vérité fallait aka na restaurant tanga moni nga pa gazé na nga akokota ne pe na restaurant ke na landi na mwasi na kuna bakanga ka photo pour la sorte que non fallait yokuta ayaka te ayaka te oh ayate apesa cadeau te elote apesa cadeau te elokote mais ba titre d'ailleurs ça surprise fallait salina lokuta quand fallait kuta kana méchant auto sokola méchant mabe méchant ya mabe kutu tanga okota na restaurant kutu aisa kenabi après yo po finga ngati afingi ngati yo po finga nga akana akanda kwa monanga akana nga pena bi mukolo mona banike na kombete ba confirmer tanga moninga sikoyo telka moi servier na lobakaka o mère ba petit tu comprends et puis tanga lobi nanga alobi nanga na ndenge moko ba ya ba bima bango nyonso bazaka na kata restaurant ba bimi bango po nanga nga tanto si cela na bimi libanda na zo mwa mpepe bu fali akoti na jinga na ba iteke fali akiti na maître na yona atra chemise ya vers citron ya lait ya lobi nanga bango nyonso image epolela bango na chombo pof bakanta fali ogazenga ofinga kotanga komo nanga te mukolo ba ba nanga mukolo tanga su komo nanga na TV na oluka na beta yo so ça problème nanga luka nga na oluka na mono pe ko de peut sentir ébé. On se comprend. Moi, je vais publier. Exact. Ayaka mariage à Kente. Manike ya solo ayaka mariage à Kente tokende audio mo réseau tambole bimi a kuyo olobi que fali abimana na nani na Cindy le cœur. Moi c'est abat. Non c'est non. Moi c'est abat yo ebimo mobali ne. Mobali ne. O apesa ke biz mobali ne ko. Boyo quand tu vas repasser mon business na public tata bana batu elo na sepeli ka mère o yebeli obaki ba plan cha wala ngai bo ba plan d'abord mère ali akansi ba plan ya avocat avec maman atimbela on donc ya mwindo ça très dangereux makasi ngana soli na njora na fungoli ezaki te ke o voice njora na yebite soka tie atie voice ngo po ba linga ye to ba se ba utiliser kaka ba boaka linzanda bwa ba nyati ba bwa ba bia kutanyata ko saleka ba bia panyata nyata ta ba vana makampanya nyata mo lo ni ba ne ko boya yemba oh ba bia panyata wana ya to ina to baka on parle pas moi je parle pas vos histoires parce que c'est vos vies je n'ai rien à cirer oyebi na mais etalingate ezama mna ye afuta masumu na enza mba otangelo mabunga donc assumant ou confirmant na tiepsi njora ngabi viana linga kote na ba voice ngo awa na bi viana alinga kote la preuve neke abalongoli e pa wata avec si wata fandaka aba bato fali mtu balongola njora msala basala ndeni baba bato fali mtu balongola ndio fali ko ndima jamais njora pembe na modèle njora sambisa ce qui fallait aller kaka na TV abeli misi njora ngam na singela njora pa ndena osema na osengele pa wata na osenga sute oyate d'ailleurs pe baba ba liba spiritas ba boya ki baba ozali na posa problème na wata tozana problème na bango ba boya ki baba ki oyate ingrat na isenga be moni vient notre cas parce que États-Unis pour mitaki atiki yo wana oyaki munene likolo promesse la poison ya promesse leki comme on connaissait la promesse est comme ça et comme ça ko ba la ki leki so ba la ka ba réaliser promesse c'est comme ça ya o finga ngani ofinga ni moni longo na zaka na internet na zaka sika eze longo na na sikote ofinga yango ebini ofinga lote elakisi na zaka ko évoluer na ko évoluer ki to évolution za makasi tu peux te omona ofinga lote ngata pensa akangi singa kanda so azelombe c'est ça kota mon frère na yebaye ndenge ko mango pesi ba bi ke prince akendaka otala prince ko kende te ba benga ki akende sur ce bimi mbamo na bengi prince bandi attaque ngabiso kote na lupango wana na lomabla mana otkampa kala kasi koko na ya solo wana jamais koko ya wapi azana mwana mosi mutaka na bana yimto biso basi mbachaka so bazi mibali bayaka na bana est-ce que mibali bota la belle kabe est-ce que mibali bayaka na bana bayaka te est-ce que
mibali bayaka na bana peti nanga to basi mutu bayaka na bana nani amema azemi alors siko bino boluka bana pa fali ndeni mwana na bino ya mwasi o ayembaka wana zanga succès na préféré Rebo na préféré Barbara Kana au préféré bona Barbara Kana ben oui au préféré bona Rebo penza nde chanteuse malonga ya mboka oyo na Barbara Kana Rebo nini siko esa différence na bango charmeur loko simbi Rebo peso mbote asala TikTok na bébé ego na mobali pembeni bossa TikTok il y a tel lik ya pigeon boni ko nyokola muninga tina degré bota na ya ba ya na kimbodo to sa mabanga to la video moi c'est comme babomake na mabanga moi c'est bota to babomake na mabanga comment na Bible na Bible natanga Moïse Neli bonde moi c'est comme babomake na mabanga tika boy ba ya na rompa kimbondo to bete mabanga te ya le bela bakoko na ndenge artistiquement kasi artistiquement kasi ye ifaya na mukasa ye aza mo anya musique abomba ngana bien Rebo achaka banderole na ville beti showgaze ye 100 quadra ki do beta tota aozwata ya bomba na kasi makofi ofia ma chance wele moi si mutarenyaka et beta le contraire mobile mutarenya Otali na Caribou Variété ninga zo komisa Kofi talentueux beau et consort. Nan. Sindi le cœur na Caribou Variété à dimanche. Ya Alex attend abo malheur, abo matin. Viens na mukolo bota abo matin. Viens ça sali toi na bana zui ba koko abo malheur. Abo matin ta ekende 40 ans ya. Singama tembele to benda. Abo malheur. Ya ka bisi wana pesa. Ba pesa bisi en public. Ya place. Azobo malheur. Abo malheur. So kofelo mida kufi aolela kofi na kiti ya plastique. Ali aolela kofi bazipiki eli putabo. Ve va solo. To betaka démonstration. Ve to la lisokaka. Kosa na okufa. Ve na kana mwa poison ya 5 minutes. Tikamo. O mela. O lala. Kaza to ta nani oreni. Mais kasi tenebe mera mazo ya reni. Ya banda na yo. O mela seko. Sakara mundele alali mundela ziba bon lali petit nango lali mon frère wana o revara ya yote ya Didi ya Rocky ya Minou ya yote ya yote ko mwana pété ya o rêve o lela la kita plastique net ngato vandi boy kwenda kiambote on a lié bazipier aosola kana mosi akufela mobali ya pembe lokwa zambala papa ya au rêver ba bomo l'air era libala yango yo il a belle papa ça qui conseil déjà l'émission ya pese conseil ni yepé espace le même qui kalou le fou le même mbadi ta ça qui berreur ya salari ça sali déjà comme to botte ma belle kwei sikolo babo yo pesi sikolo yo lingara te prince akende et pas ya koko na ndenge ni pendant que papa na auta kuna alingara te babia yemba ye sinda benga babia faux chanter ya banda oseka babia bombelanga eloko te alinga te babia ayemba ye babia chante Kofi Ezaka kita et salama tina ba émission oyebi na otinde l'émission Angola babia nenga zo se plaindre via olinga na yemba tanga zo linga sala siko yusko linga tata to linga mona ndenge Prince Obando kangisanga kanda banda lelo timu koyeso ya ana pouvoir tena nana okab mama ngope o aboko libango tata kufaki atiki bise pa mama yelo mama tingala okufa ngakufa te bimali peka solo net ba ofinga wata mobali ba kena ni peka solo luka bunda ko bima na sima ya mutu te pona nini yo fo bima na sima na bango pourquoi ozana sa ba champion papa no champion a champion liko nango oyeba na déjà so to bengi bana mikeo to bengi webi prince ba bien to yebi prince ba appréciera pas ebi pe oyeba oza pe boga oape na boto ope charisme pe so tembo pe mobali ya telemi ya olimba kene ko gumba yo bagumbe sundeni ko bagumba bato bagumbaka prince bakali bagumba ye c'est kana poto te atika tele te bagumba ki azoseka na systématique eleka nimba pardon otika mna mtasa makam neti ngai na kola musulman na sala maikali na sala bouddhisme na sala nzela Congo
Na ça ba école spirituelle. Christianisme ça là. Na ça chrétien siko. On se comprend. Na découvrir nyonso botika ye a découvrir soki arozwa makambo na botika zona nzela na ebine bolingo o bine bosibo saleli bozolinga boya ko bamba yango bo gumbete e ogumba ipapo gumba sumo to balobi ke zande kanda nene nga zoite na Vodacom yango na nde boya kende kuna nyeme na boya kuna wana pesa azolo bakeno yende vrai koko azopota ozobeta loboko na changuba bozoseka koko na azopola falo mizembongo koko alinga toujours koko na yasa likolo hypocrite Kofi a defalka ba mbongo apesa bino biso mbongo ni apesa ya pona ko ba vote ba publicité mbongo na ngakutu era pesa $4000 prend ça bien okena na Vodacom pesa nga candidature na ba mbongo batinda biso na Vodacom ndeni parce que na vote 4000 sur vote là et bona silika po ani et puis mobilisation babi azalaki na ya ba bloquer biso na ba chance so ndio mona soto fanya ba bloquer biso na MoneyGram na Western so ba bloquer biso ba ko na ba chanta dans ba twali ngaba tinda mo ba bloquer biso ba bloquer biso po to zwimbo mingi sera vote sera ya Vodacom to zwambo moi ngamo ko témoin na yebi to zo voter miso ba ba que non mani ke ndenge zana oliaki mbongo ba pesa epona mona ba ya to zo voter na yebi kutu tango après vote kutu tikalaki mwa mpiaka moko boye po zoki mbongo nyoso miseli pona mwana mais ba azaka moins voter quand il est moins voté, maintenant on va voter bango. Na l'échec va voter qui quand prince nem moins voté, t'as un tricage. Y'a dans le baki, Jacob, je t'aime beaucoup. Na lingako trop. Na yamba tu m'appelles maman, donc je cause avec toi. Mais j'avais dit quoi? Moi je me suis na se plaigner que pas nzambe, na binzambe. Soki a solo, quand ça zaki moins voté. Muto ma première qui est divorce. Soki quand c'est voter qui est, ma tricage qui est, muto a mis premier à on. Bon tolo. Nga lona tanga koma mutenga ba ka premier. Siku bolo bananga na nga loka Jacob pourquoi? Ngana loba ki ndevo d'accord. Kembaloyo star ya concours ozalate parce que star ya concours ba wana batigwai. Na bomba ki prince mama ko kanga motema na kanga motema lokola za congélateur tina obimisi. Oboye pola. Beba. Donc mambo ta sérieux. Sérieux makasi. Donc carrément yo olingi te mwana na akende mon frère aoyemba pe kundante abunda aoyemba kuna te azana voix ya bien akomaka nzembo arapaka bien R&B kukoloba te rumba kutu somo ya bunda boso aigle bengelelo boso aigle so bengi ok parce que aigle promettait que non on même poto alors ça c'est ça fitiri donc c'est là ka promesse c'est pour likolo yo kama bile yoka mutatinda akotake sapina kata mnokote po aloba maloba wana aloba ngo en plein concert ya Shark batunyo so bayoka to c'est là kaka et c'est réalisé laissons le temps au temps il va réaliser c'est une promesse mais pas wata pas kokende auta déjà kuna azonga sute te kuna mwana zonga sute pas auta déjà OK auta déjà kuna ngane na botola ka wate pa njora ongalinga mtayi banga mutu wana zonga ki nazonga mbalo nazongi mbalo comme porte parole okangi nyeso pe o décider nyeso pour ka moto na tembe ya tembe OK dombala ya solo wana fifi siwa abeti solo ya wata yo moni ngondeni intervention ba fifi siwa pe bazana maoka bato ba malchance po fifi siwa pa lembongo mingi na makamba concert à martyr ko ba scroquer wata makasi aso sa ba intervention so na pokaka wata kitsa motema mais wata yebiki ba yibie makasi ole ba bimisa mbongo ba yibi mbongo basali promotion malonga te sikole ba ko benga wata mpiaka lokwa nzambe pali nga bafinga muninga mpiaka te ka biso ba warrior so to fingi wata sali mpiaka biso ba ko finga so mpiaka ngola comprendre ngwa au vide wane uti vous comprendre ngwa to fingi wata mpiaka munde beti biso na ngola baleli to leli bo je rende intervention on a Nicolo pour beta l'histoire formule, c'était beta l'histoire formule, c'était formule c'était dans la Bible. La version na sur na kati. Oh. Nini Genèse mi ange mi démon wana dictionnaire ba monyo sur na kati. Parce que yango lelo ka onde musoka kaka wata style la bundaka na yango. Yango kaka. Mais Bible wata zongi déjà toi ça non. Taza. Abima ki Yesu. Yesu ko. Yo mtobi wata sa futela ndako adesha mwana sala futela ngona GB. Yo vanda wa. Aki senso. Comment il senso? Oui. Alexis. Avec senso. Mesdames c'est futela. Est-ce chemise on a attaqué ça bien?
Pas cette émission. Moi, confrère. Chemise ma bende ngona ya mwindo ne mutao ke cimetière. Oye pe le kina na TV poto finga muta azan bilambati. Muta sala 8h d'Italie kolo. Ayebi yoji ndenge zalaka, ayebi Jean-Paul Gaultier kenda à Paris ayaka. Ana carte ya li falasa. O finga e. Ayebi parfum o finga li peka solo. Mais yo 8h d'Italie kona no salati. Attends ba monte. Kenda te. Kenda. Est-ce que l'ongla pas mon kenda poto? Alexis le pas mon lingi kenda poto. Nous va écouter kenda te. Ah, tika bodo. Tika bodo. Eh, chemise ma bende ngona. Eh, chemise ne ma be. Ya soi. C'est le problème ni ngo yaza ngone hérité kasi. Na ebite. Te alingi fali alinga. Ba ido bokwa la na bango ba sa clean click mo bopo. Ba linga ba attirer attention fali. OK fali kaka ki paka. A voyager aka na idi ba dete na besenga ni balondo boza na plastique. Bon les gars. Bon les gars te ya kuna les gars te mino ne boleka. Mais si vous bolingue la fali nini kasi. Ce qui finalement à la fin bolobi ka kabaraté, à ça la boîte c'est ce que bolingue la keni. Ba hypocrite. Ba luka booster mandé biso to booster biso fallait booster biso fallait booster nga ya pesa nga makam na matana ba podium. Moi na pas matana ba podium. En plein concept na obela Manic de John. Na matana podium maneke pa na défilé. Azuna so makam ndingwa. Lokola nga se comporta kama a booster sunu tout. Mona tela stade ma okangela ba nzela alors. Nakanga nzela ko. Nakanga nzela. Ba booster sunu tout hein. Biso to kendela ba kasho sauter la manie. Ba ona bakanga mate. Ante. Faut kanga manano wana de. Manano. Wana pa. Ata ba 3-4 fois. Kanga mata ba 3-4 fois. Oh là là na kata kobe mo pa ba bureau de ba oluko batam na kata ndako mo pe na mo lunge. Oh ba pe na. On devait misera mutu libanda pour monter à la tête. Joli mayala. Je vais chez Jonga na puis dix metoli atomela. Na leli. Ilo basuka kasimani keto. Ilo basuka ezaka ke non, toza ka reconnaissant. Ndenga na za reconnaissant. Sule na so mbongo pas sule na so mbongo pas goga. Na so mbongo pas era. Era wa Ramsey. Ramsey ko. Ah. Et Ramsey akabela 4000. Na pesi mbote. Boya eboka. 4000 $4000. Ramsey era. Era tinda pata 2000 koto. Ramsey. Na loba ngo. Nikolo kutoto kabela ngasu. Yo mo mutabenga fola kabela 2000. Era. Era ko akabela $2000. Auto pesa $2000. Mais moi si mo kaleka na te fala bika era mbongo te mtaboko la question ndeni. Problème ya te mengazo. Yo zo 4000. Oh, na suite na. C'est le mtaka na problème. Oh, yende mtaka na problème. Moi c'est na ma chance. Non, et bon, non, ça RAP. Est-ce que Mbali Bosson va RAP ça? Donc, il y a Ken Piana. Ken Piana, je ne sais pas. Non, 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 RAP. Ah. Donc, il y a un RAP, il y a $100. Et c'est RAP, pour Mandako. Abizana Kepa. Tant que Paris va bien aux États-Unis. Donc, il y a un bon na Western Union. 4000. Il y a Mubimba. Il y a Christophe Kangango. Il y a Nandako. Oh, dernièrement, les sous na lele lenga. Donc, na enfant na flat. Pas 2000, nous t'avons dit qu'il a un Yvette Kalombo. Na pesi pe Yvette Kalombo. Fallait pas pesanga. Sur les cas, pas pesanga. Goga pas pesanga, tu pesanga. Dis donc pas peine on soit. Oh. Un gars on a reconnaissance. Parce que faut ngape faut changa pe na ndozora. Nga zwaka. Yo zora na. Nga zwaka. So na senga ben goga. Paul goga na ba na flat. Nikolo kuna senga goga pardon le meta mama kolkela ngata ketch habite tout le monde mbongo nda ko fa na flat. On se comprend. C'est ketch peso ya na mama. Siko. Pona nini ken piano kena zo $800 ofuta ndako na yo olana ozova na studio kanisa mbonga garantie owanga na goga. Ça reconnaissant ko ya. Moi monter ma bebo. Tanga pesa ko mbongo beza mwana quartier na bino botanga classe moko bokola na camp. Puis massa na yo. Mais lelo papoli. Awa sana mbongo ti otambola na yo tamwana ba millionnaire. Ken yo ba millionnaire. Mibi o lansaka na ba millionnaire. Oh mibi. Oh. Ba jimbe la mibi. Ba frapper. Tigabo. Oh. Yanga na mona maître, nga na mona feman. Bon, total avant to panza na pinda solo. Na bité soko landi yango nani penia la wuti penda ko loba caméra ba kisi pona ko calmer moi tempérament na ye parce que ce qui a pété ça a bien été. Alors tout ça la pinda témoignage moko monene alors ba qui vraiment étonné que ba yo ka comment on met la ba kisi pona ba dépression et tout ça. Mais Peniel erreur ba ça c'est na mamuloko. Abomi ça libala na ye abolingo.
asala erreur ye basesi basimisa ye touche avant na libala baninga basepelaka te baoyese mobali ya maltraité oke mobali alingaka ye ya mobali bokoma na bana mibale mobali ya kitoko lokola mai kalamba bonbon chocolat vraiment et à star lisusu na mbongo likolo na avion na parfait na boga abwaka libanda woso donc basimisa mama na touche azwa mama na touche ntango abimi libanda touche alingi azonga boye asambetizaki ya suka penda baye kobamba sex tap esili mobali moya azongeli susu eza te mpe mobali ya pasteur soni mobali alingaka na ye me soni ya soni wana pena ifo nzambe nzambe penda wana libumu na se nzambe penda esi mai kala mai mpo andimela mpe nzambe ifo ngaka koma prophétesse ifo yokoma prophétesse sans ça aolinga te conseil nokopesaka sipeniel lelo après avoir reconnu reconnaître des erreurs na pekisa ye na debi na bi mobali babombake na sama peka yo kasi mibali na biso babetaka biso po tozala ba impoli mais oui nana ba mobali ya congolais abetaka ete mibali ya congolais mibali nyonso ya congo babetaka basi sans exception so kande mati pa ni yo babeti okaka mwa mbata machikote fait ça doya yo tikala na balabala babala on a 18 ans ova na libala te est-ce que comment reto comme lipwa atopesi témoignage ya Jean-Baptiste Nyonso ibanda conseil yo pesi yango bon siko to pekisa ka na pekisa ka na début te toyebi ko pekisa ka mais siko yo reconnaître ba erreur na luka mobali mosusu siko na sex tap ne na mukongo ya passer ba fingwa ta drogué mais mutaka mutaka te pardon mutaka moyen mutaka te somo trop mutaka te kiti njora na fingela Sandrine Mupende po akaka eka mabele akoma lokwa mutali boma jour ngo manike ba publier mabele ngabomoni bilo sola na téléphone asola par rapport mabele bakena et mona na kutu bien te et bon ya peniel peni ba moni pa ba bamba inde ngwa nyonso mobile ya monana ye TV ye peana internet bana balobi ke dépravation ezali yo pesaka moi conseil film on internet ezali vidéo ezali kuna check yango awa azosenga mobali pardon lalangai pardon mobali au filmer azosenga pardon azosenga ba pardon pour mobali abimana mobali wana ozo sentiment te bon senga pardon te sona na posakasi akosenga no senga ko bon senga te ba filmer na caméra ba to filmer na ngata linga te tango sala nga posa isila na ngoti ça senga zone linga kiti non yo so salinga déjà bon kasi mbali atanga fima sala ita sala kiti ya so ke o ya linga kiti et si ba bien et bon si quoi ta yo tika na vidéo non sengo pardon ngele ça c'est yo salaki na aussi singa pe posa yo aussi singa pe posa sengo pe merci mani ko ra so moi mobali ngale kine TV auto petit na ndola ndala nanga ndo linga alongwa mobali azoba mobali kutu mibali kutu a bien pe mobali un homme so moi ça osengene ngona sepela comment que moi c'est na considérer donc Nadine Barouta na raison mobali kutu elengini moi si fa senga yo mobali moi ça senga côté moi ça lingana yo te so moi ça yo ka posa na hotel so moi ça yo ka posa na hotel wa tinate moi si pena il faut temps pour bon si c'est bien sengo merci chérie tu sais que tu m'as fait moi tu es un dame la bon moi non moi mon bel là Ayuma amona danger te ya to senga so papa ngala sengi ba pesiga la zubiloko ça va di poser yo keno na filmage da ata ku to gango salaki palo bo salaki fa continuer la bande ba boyi yo ndeo ça les vertige yo yo boaka baboyi tika boy baboyi c'est que moi si on a boyi ndeko ça les vertige ataka moi ça sengaka nzambe na ngai donc moi si ba senga te pe moi ça senga te baza moi si so azo senga mobali c'est que alinga ko mingi OK c'est que vraiment akoma c'est que c'est en tout cas j'apprends ça aux hommes moi sinon il faut senga ka nzoto parce que eza biloko appétit OK eza biloko sentiment tango yé il faut senga so moi si mo fani na inana senga côté ya boya ya lingane yo te c'est que ba liaka quelque part c'est que ba gune ça ailleurs on a un ticket là un ticket là qu'est-ce que c'est que ça kai tele fena la senti fena manika ya fena mobimba na plateau to lobi kitoko to solo li bien mais na bisa bile to umeli bien to umela te mais to umeli pour la saki moi temps to solo ki pena te manike de John
liloba suka na ona yo ki pose pandi pendant teke ya solo penal ah dans liloba ezaka ke notre ça reconnaissant eloko leki tika ezati so mutaboyi ne eloko na ye otiki na mboka na so bakaila nsale be eloko moninga voli efu babenga OK nga finga no nga ndingo lingi yaka neti bonjour na ba fan na ngai o ba benga nga o ba linga te na nga bomona net bitumbeza na commentaire kuna te panda na yo de John yo de bak non yo zo atan ya finga ngai dana sina koma globe terrestre libanga na kanga masolo attends oh les gars so bat ba ka vona nga dikidike ba bébé ba maman so I love you la pesi Alain Giga Goreti Louvoiso Bambote Belé Era Ramsey yawe ko ezanga te la pesi ba abonné nyonso ya Yokani TV toujours Babi Karaté balancé Zobima avec Prince Babia dose la single et abunda to kang singa nemi na ka mama na ba changer mama te elengi na onka ndo moyo changer adoya sidikela ki opera kang singa nemi ko lo sanga no boy kaka na boy kaka na changer décision te ba changer mama te ba changer papa te ba changer yaya te ya na nga mira okito motema chino okito donc on est ensemble sur le cas par Zouria Guido Mbala les zouzous balobi biso boto respecter l'artiste na biso pour ça la fierté na biso du banda. Il y a des émissions qu'on est en train d'interpréter ça en français, c'est pas bien avec les émissions pareilles interpréter en français vous êtes en train d'insulter les leaders hein. En tout cas, on a payé Simbote na batuto. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maniké de John, c'était la Maniké de John que vous avez suivi tout à l'heure avec nous à Solo Likito qu'au propre soin donc il y a des choses qui comprendre. On a actualité. On est toujours ensemble. Parce que Maniké rentre et rentrera toujours ici parce que c'est sa maison. Tous ensemble. C'est la télévision. Parce que merci beaucoup. Abonnez-vous en attendant. Et après cela, essayez de partager, de commenter ici. Ça nous permet d'améliorer notre travail. On se revoit très prochainement sur cette même chaîne avec un autre numéro, avec un autre invité. On se revoit très prochainement. Derrière la caméra, c'était Vin Nkosi. Nkosi Kanetika Nkosi Abankosi.